limboli na ba futur cadre ya mboka étudiant na genre na bango ndenge bazali kotangisa bango ete tozwaki bosomi te. Donc ba professeur oyo mibale baza conscient que indépendance ezwamaki te. Mais na ngambo na bango est-ce que babetaki sete na esika wana epai ya baétudiant pour ba faire comprendre na baétudiant na bango que lokola tozwaka indépendance politique te na forme réelle na yango parce que mental ya africain ezalaki ko œuvre plus na colonisation. Donc moyen œuvre ya africain oyo politique aza ko encadrer ezala libre ezali te. Nde bongo na bino bétudiant tout ça la révolution. Quelle révolution? Tout ça la révolution contre système éducatif oyo bapesi biso parce que ceux qui to se révolter, to se révolutionner contre système wana nde bongo to koki bino ba élite futur cadre ya lobby nde bokoki ko bongola mboka oyo. Nzoka tamu azalaki koloba bongo azalaki komona eloko nini? Azalaki komona que colonisation ezo continuer ti lelo po eloko moko ebongwani te. Mais merci mingi na bandeko kasi eloko ezangaki bango ya koyeba mécanisme oyo ekoki ekumba na bongo. Mécanisme oyo ezali simple kasi nani oyo azalaki coloniser mutu te. Tango ba coloniser mutu po colonisation evanda, colonisation evandelaki na mibeko. Soki mibeko ezala te, colonisation ekozwa esika te. Kasi mibeko nde ezali bongo kovandisa colonisation. To limbola ndakisa. Mobeko ya mboka na biso elobi biso na Congo langue officielle eza français. Mobeko nde elobi bongo. Donc administration na biso ezosala na lokota na biso te. Ezosala na lokota ya bapaya. Eza mobeko na kati ya mboka. Mobeko wana balobi bana esengeli batanga na lokota oyo administration azana yango. Donc bana bazotanga na lokota ya bapaya. Eza mobeko. Soki école ezali ateza na ba bâtiment kitoko baboyi batangisa français l'école wana l'état lobby bozali bongo kobebisa bana parce que mobeko na ye lobby botangisa bana na lopoto. Omoni système l'état lobby donc mibeko wana biso tozo dépendre à 100% na communauté internationale. Eza mibeko. Tango za kotanga kelasi esengeli na âge ya 6 ans au banda primaire, aussi lycée maternel, au banda primaire 12 ans, aussi lycée primaire, au côté na cycle d'orientation 2 ans, donc 14 ans. Tant aux autres, 14 ans, au benda 15, au bandi humanité, 6 ans, il faut pas délivrer un certificat tant aussi primaire, pas délivrer brevet tant aussi le cycle d'orientation, pas délivrer un diplôme tant aussi le. Et puis, pour nos côtés à l'université, mon bec, et sengeli ozwa l'examen au l'état tchaka ou babengi examen d'état. Et ça mibeko système. Omoni. Donc mibeko wana yango nde ezali ko favoriser colonisation, yango nde eza ko zangisa bayindo indépendance politique.
Pourtant, bakende ki na table ronde, tokende siko wana. Ndenge nini bakende ki na likanisi ya indépendance, kasi bazongi lisusu na likanisi ya colonisation. Banani basengaka indépendance. Ezalaki peuple congolais, peuple africain, oyo azalaki makasi te na administration. Donc, les intellectuels et les évolués, basengaki indépendance. Non. Pambate, ceux qui te disent exemple ya RDC, biso awa na Congo, banani ba réclamaki indépendance. Ezali bongo. Ba combattant, to ba militant, ya Abako, y compris ba supporter ya AS-20 Au moni, alors beaucoup ça mette no ba supporter ya 20 club, na ba combattant ya Abako. Bazalaki ba évoluer na tango wana, bazalaki ba intellectuel. Non. Peuple oyo bozo négligé. Autochtone oyo bozo négligé. Ye wana muta réclamaki indépendance na ye. Omoni. Mais tango boke na table ronde, boke na makanisi ya peuple wana ti. Siko bozu ba évoluer, ba o baza ko aspirer ki mundele. Pour bakende ko participer na réunion table ronde. Alors, tango bokomi kuna, il faut que ça la mibeko bobozonga nango awa. Mobeko bobengaki loi fondamentale. Loi fondamentale les alaki constitution oyo eko régir la kisa Congo après indépendance. Mais banani basalaki mibeko wana. Banani basalaki mibeko wana. Ba corrompi, y compris Mindele. Non, awa bochaboye, awa bochaboye. Moni professeur, oya Mundele mutazo dicté mutumwendo. Salaboye, awa komaboye. Albo babimisi ba faux expert moko ba yeba batala mo ba analyser ngo ba dima yango ba prouver que non eza malamu ceux qui place ba moni ba lakin ba boy. Donc constitution conçue na intérêt ya Mundele moni. Donc ba sali constitution wana l'intérêt ya Mundele et non l'intérêt ya mutumwendo. Voilà. Donc tina oyo tango bazongi boye bayena lipanda te parce que mibeko wana Mindele batu basalisi bango po basala yango Mindele batu badicte yango mboke vandi na mibeko na opesa bino ndangisa moko toujours na mibeko soki okei na justice okei na ministère ya justice pona ozwa personnalité civile balobi esengeli ozwa attestation oyo ba délivrer yo na ba pichade po batala mental na yo soki eza malamu. Mais mobeko na mutachaki yango na les colonisateurs. Deuxième, il faut ozala na diplôme ya théologie. Alors, na ebité diplôme ya théologie. Un prophète Nzambe ayeko pona ye na bomwana ketele na ebité soki siko Nzambe fa pesa ye diplôme mwana ya théologie. Il faut zala na extrait ya casier judiciaire pour ba yeba ke non oza moto ba antécédent judiciaire te ozala na certificat ya bonne vie conduite et mœurs. Alors bonne vie conduite et mœurs to boité extrait ya casier judiciaire to boité. Mais ce qui est à bon Paul la cause à la musala. Donc comme on dit mibeko wana au flamand au colonisateur atikaki et ça qu'on continue qu'on sera en vigueur tilelo. Ya on te dit est-ce que besoin qui dépend? Nous besoin dépend te pambate maye. Au moins il est là ba ke libanda même ya constitution. Ba ke libanda ya mibeko parce que réalité zobala na te. Hymne national bato bazo comprendre la vote. Alors papa Nkusu ABC hymne national bo traduire dans la lingala na sepela ki mikolo leki ba bandi ko sala campagne hymne national ba sala effort pour ko traduire dans la bakota o ya biso po bato basosola ngo. Omoni
papa Nkusu akolonga, papa Nkusu alobi akolonga. Pona nini papa Nkusu akolonga? Po akointerpeller ba législateur oyo basalaka mibeko wana. Alobi Congo pe Afrique ezozwa développement te. Po bino basali ya mibeko, bosali mibeko contre ba africain. Omoni? Bosali mibeko contre ba africain yango wana. Pamba te kaka na mibeko wana. Moto akoki kosomba ne mabele parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. L'État aye akuti diamant eza nesika moko songolo, mutu moko akende komona mundele moko akende komona diamant wana, to akende komona ba green wana. Ake par l'État na ministère des Affaires foncières, akei po l'État tekela ye mabele wana. Asombi na ye yango. Mais pas ba autochtone. Bapesi bango kaka carton ya savon na saki ya mungu. Siko motuna nange eza boye. Nzambe oyo apesaka mabele wane ba autochtone. Par ya ye nzambe na bango ba autochtone bochango wapi na mobeko wana. Parce que le premier possesseur ya mabele wana eza nzambe. Nde apesi autochtone. Autochtone nde sika yo administratif obimeli. Omoni? Mais osali likanisi ya nani? Ya colonisateur. Oya yaki koboto na bino mabele. Yango alobaki le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Quel État? L'État colonial. Na kati ya l'État colonial par ya autochtone ezalaki te. Bongo na l'État ya indépendance. Est-ce que par ya autochtone ezali? Ezate? Bazozwa diamant. Bazozwa or. Baza ko exploiter pétrole, baza ko exploiter green, manganèse, zinc, nyoso. Ba autochtone bazo bénéficier nani. De l'autre côté, omoni, pourquoi indépendance ezo kokisama te? Kaka bongo. Mibeko ezali te oyo ko encadrer ba génie na bino bazo bota. Parce que on a bino, oyo bino boko benga quelqu'un, il faut aller là sur le banc de l'école et à obtenir titre moko yango wana même pour na ba engager na société bazo na valeur eza mobeko ya mboka eza législation mboka ezolo ba bongo il faut za na titre, il faut za na titre. Alors un génie créateur abotami bongo si quoi ça na titre te oyo mutu amokili akopesa ye mais ya za na titre na yo nzambe apesi ye awosala. Voilà ndenge nini indépendance ezomonana te. Yango tolobi papa Nkusu soki aye lelo po akomisa africain libre. Na makanisi na ye soki africain aza libre na makanisi na ye akosala mibeko oyo ekozala libre ekopesa ye liberté pe ajouir na bomengo na ye et akobanda ko encadrer boyo ya ye. Parce que mundele akotuna yo te niveau d'étude na yo et pas ndeko na ye. Mais akotuna ye eloko nini yo yebi kosala na vie. Omoni nini yo yebi kosala na vie. Mais yo za kotuna ndeko na yo niveau d'étude na yo. Moni différence wana. Nzoka mutu mususu akata kelasi me musala soko pesi ye somo na pesi ndaki sa ndeko na biso moko akende ki Japon un TT. TT veut dire tout travaux. Tant même akomi kuna pa ina ye na ndako esika komelaki parce que zaki libala ya ba moniste même interrupteur ceux qui ndeko wana pelisi ya mpa mwasi wana c'est tout un problème parce que ayebi ke bino bo vivaka na zamba. Donc boyebi bomona électricité na noté. Donc même ventilateur ndeko wana koko pelisa te. Il faut que kaka mwasi wana samba. Bon, souple qu'il était, a dit bon ça va, na aussi maté. Bon nini ba film oya biso bazola kisa na Japon, bazola kisa kaka zamba na zamba, même en Europe bala kisa kaka souffrance ya Afrique.
jamais bakolakisa biteni ya malamu. Donc moi sona yeba igake ndeko wana bimela na forêt équatoriale. Donc dans le plus profond de la forêt, à mon ventilateur, à mon même interrupteur. Alors, parce qu'il faut vivre, je suis dans l'usine Isuzu comme un TT. Donc, vous avez le col à Bali japonaise. Alors, nous avons expliqué groupe Isuzu. Ils ont produire 80 moteurs par jour. 80-90 moteurs par jour. Ndeko na biso wana. Aza pe mwana bumbu. Ndeko na biso wana. Bumbu na Kinshasa. Ndeko na biso wana na tango ya repo. Akoti ya pelisi machine. Ndenge ya pelisi la ki machine et permettre que Isuzu abanda ko produire au moins 120 moteurs par jour. Alors le cas aussi bango, un tété ndengeni na manipuler machine. Baye bisi moi si baye que non mutu otindela ki biso za un tout travauté. Mais ça mutu aza qualifié la technologie. Qualifié la technologie. Donc moi ça y est mobile azongi na ndako na pourquoi moi ça tomboki yo za mutu alukuta okosanga iki osale loko te na vie alors que kuna obimi technicien ko sakana te pesa ngai titre ya bimena ko zo titre ya binaza na ngoa onde ko wana awa asala mécanique ya balabala. Alors tango azongi na musala mikolo ne ga ko sala bon ko ba monaki mo expérience ya mega ko la kisana babandi ko kotisa esiko na ngomba pende ya musala non sala awa sala ndeko wana grâce na ye Isuzu abandi ko produire au moins 300, 400 jusqu'à 800 moteurs par jour. Donc à Matisi Isuzu makasi ndeko wana congolais mwana boum omoni mais banani baza ba grand bénéficiaire japonais omoni lelo même ndeko wana vie azomene mbongo azozwa kuna mais bakangi madusu nyonso po ete mbongo wana ya na Afrique te. Les institutions evandi wana eza na problème te. Le problème ezali ba animateur ya ba institution. Est-ce que ba institution eza animé na ba africain? C'est ça le problème. Yango wana papa Nkusu azo formé ba africain. Même bango ba occidentalisé papa Nkusu aye bay na bango. Yango moni tango tout na papa Nkusu yoko sala politique dans l'unité. Transformons l'homme. To bongo la nde mutu. Omoni. Mais to zwa ebonga ya mutu te, mais to bongo la nde mutu. Parce que ceux qui toza na dit travailleurs bazo sala mabe. Bazo koka soit musala ti. Siko yedi musala. Okokende okota ne bonga obanda ko sala to okolakisa bango zomi wana baye bakosala. Donc to sala makasi to bongo la moto moyindo abongwana po ayebake mabele ya Afrique nzambe nda pesa kita. Alors na ko bénéficier na yango ndenge nini tozala te ba commissionnaire ya komona te non parce que nga nazo sala na l'état ya baye ba pesinga ya misolo ngai na appliquer mobeko ya le sol et le sous-sol appartient à l'état pour intérêt ya mopaya wana bokende na poto te bokende na poto awa mindele bozobekela ngoma ile bazozwa même basiatique bazoya basobi le pango na cité mais na lobi est-ce que na poto bakoki mpe kotekela yo mabele na poto bakotekela ndako na poto papa nanga batekela yo ndako mais mabele te cimetière kutoka déjà cimetière babundi wana na mabele mais yebaka ke après quelques années bakoya ko déterrer yo ba incinérer mais la terre est sacrée mabele est sacrée oyebi mutu musuni ba pesi yo nini
nzambe apesi yo nini lelo kozoloba ke non nini ya motu ya nzambe apesi ngai ezali bomoi mais eloko ya motu ya nzambe apesi yo ezali bomoi eza esprit ekolata nzoto mosusu d'abord c'est le matériel oyo nzambe yango apesi yo siko matériel oyo ekovivre wapi mais sika matériel ezali yango apesi yo mabele donc soki operdre mabele operdre nyonso omoni yango sikoyo bino batei ya sango bozoloba te bolobi no totika mabele oyo biso tokende likolo me botanga bibembe nyonso to bakufi na biso nyonso babomi bango koboma bapaya babomi bango mpona nini likambo nini bakufeli bosala nanu examen de conscience bino baévoluer d'hier les intellectuels d'aujourd'hui les évolués d'hier transformés en intellectuels aujourd'hui ne bino wana siko nazotuna mutuna bosala examen de conscience la majorité ya bayebaso babomi bango na midele bakufi mpona nini ce n'est pas que balingaki mabele zonge epai ya bayini voilà kaka babie matériel likolo ya pétrole likolo ya diamant likolo ya cuivre likolo ya de bongo tozosila kokufa yango wana bapankosalobi tobongola mutu soki mutu abongwani nde bongo